lokola Josué bandeko atelemisaki moi titango bitumba na ngai ekosila wana nde moi na ngai wana nde moi na ngai balongolaki nga na liste tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai ofondanga na basakrifise akobosa nango te nalalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola kae nautananga na pasi sambalola akaniseli ngaye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasaya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya por sambalola akaniseli ngai Réellement ouvrir, couper le rideau symbolique pour que nous ouvrons officiellement ces villages. Je pense que la cérémonie commence déjà avec la coupure du ruban. Vous avez monté, moi. Ça va bien, Guinée. Là, le téléphone. Je pense qu'on fait un peu voilà. Et puis les maires, on va devoir entrer. Nous faisons appel aux maires de la ville de Matadi pour ce bon des circonstances sur le podium. Voilà. Voilà. Voilà, je pense que la cérémonie se passe bien. Ça va. Les portes de ces grands villages sont donc désormais ouvertes. Le village qui va devoir recevoir tous les artistes et musiciens de la République démocratique du Congo. Et ce soir, on commence avec le frère Joseph Tita. Le maire de la ville sur le podium pour un petit mot des circonstances. Et nous saluons la présence à Maman Jacqueline Ngongo et à son excellence le maire de la ville de Matadi pour un petit mot des circonstances. Alors, voilà. Le maire de la ville est donc sur le podium. Comme je venais de vous dire que ce village est érigé ici pour une durée indéterminée. Zamba. Donc je pense que tous les enfants de Matadi ont désormais un endroit pour que nous puissions lier réellement l'utile à l'agréable. Vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Juste vous remercier. Vous qui avez choisi. Est-ce que bonjour, voilà. Vous pouvez venir ici. Mon micro semble être plus meilleur que le vôtre. Bonsoir. Je pense que je voulais juste vous dire merci et remercier l'initiateur, celle-là qui a pris l'initiative de nous réunir. Comme c'est écrit, c'est un village, nous le voyons dans les pays occidentaux. Un village, c'est justement où les gens se retrouvent pour partager après les travaux.
nous avons un village dans la ville de Matadi. Que ce ne soit pas une occasion de dépravation de mœurs, ni une occasion pour permettre à ceux qui oublient le ring là au combat Maroy de venir le faire ici. Je pense que pour vous qui avez accepté d'ériger votre stand, pour que vous puissiez ajourner comme le soir, pour ceux-là qui n'ont rien à faire la journée, ou pour ceux-là qui veulent se reposer pendant la pause. Aux propriétaires ou à l'administrateur, vous êtes dans un quartier résidentiel. Contrairement à ce que les gens pensent, oui, vous devez respecter ce que je vous ai dit. Signifie, pendant ces heures-là, la musique doit être douce. Ce qui signifie que le droit des voisins doit être respecté. Le voisin a droit au sommeil. Je pense que je vous ai dit dans mon bureau que vous devez éviter les tapages nocturnes comme d'une. Nous devons être au courant des concerts qui vont se dérouler sur ce lieu. Vous devez le faire rapport. Je reprends que ce lieu ne soit pas un lieu de dépravation des mœurs. Que ça ne puisse pas être aussi un ring. Je pense, madame, vous m'aviez rassuré que les mesures sécuritaires ont bel et bien été prises pour que je ne sois pas saisi par le chef de quartier qui me calme, parce que moi, pour la population, je m'y mêle. Et la population qui vient aussi doit être sécurisée, l'entrée, les alentours. C'est un village où chacun peut présenter ses produits. Il n'y a pas que des terrasses, les sociétés peuvent aussi amener leurs produits. Vous aviez Congo Futur, Soki, les consorts. J'ai vu la Bralima, la Bracongo, ce qui est une bonne chose. Cherchez en sorte qu'ici, les produits nationaux soient vendus. Car eux au moins donnent du travail aux Congolais. Si la Bralima ou la Bracongo me fait rapport de me dire, monsieur le maire, dans le village, on constate qu'il y a plus de produits importés. Je vous avais dit ce que je ferais. Je souhaite bonne chance et longue vie au village. De temps en temps, nous pourrions passer. Déjà, je sens la qualité des personnes que je vois, ce qui fait plaisir. Donc, madame, je vous souhaite bonne chance, un succès. Pensez aux voisins, je vous remercie. Et voilà, encore une fois, on applaudit pour les maires. Vous l'avez vu? Bon.
c'est un message de Lingala, mais ici, la langue phare, c'est le Kikongo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la Kango. Il y a eu un village. Village, but, enterré à village, il y a que place Mossi, il y a calme, il y a Kimia, Samukangu, après qu'il s'alloue à Bao, il va reposer. Il y a que espace Mossi, il y a une dépravation de mœurs. Donc, il y a Kumbudila, mambo à Benu, ou bien que Batou, Bakena Bakayao, différents na ring à Baroy, il y a qu'il ring à Foivé. On a vu ça la propriétaire. La caca vous a un bureau, mais ça devient notre village que madame, village anglais, il y a que la place Mossi, la population. Donc signifie la quartier Mossi résidentiel. Ça mon a droit à ma voisin. Ça mon a tapage. Diurne ou nocturne. Dans 23h, 22h, dame, de nous penser à ma voisin. Signifie volume à béni, de Kisayao. Et puis, nous avons dit que place Yaï, il y a fait qu'à la place moi aussi, il y a bien. La Timia, ça mon encango à Bête. Midi, après-midi, il y a des places aussi à repos. Et sur ce qui est, madame, dans toute la Bête, il faut plus privilégier la toute la nationale pour la Congo, pour l'aliment. Parce que on va dire que qui salue un Kango. On va dire que la province ma taxe. Ma taxe il y a qu'on sait que le gouvernement provincial, le gouverneur a fait tout. Il y a que dit ça Kango. Madame, mais ça nous sert à dire que quand le chef à quartier qui est calme, pilote, pardon, quand même pour qui l'amour, monsieur le maire, village, à trouble, village, tapage, pour que quand la village. Mais, il y a qu'il y a des mots si à bien. Pourquoi pas, il faut mettre là la société, chambre froide que quelques villages sans baba comme stand d'abord on écoute à produire bao sans la publicité mais que la société bonne chance dans les initiateurs et puis bonne chance dans le village. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde est Maloba. Na Maman Jakingongo. Maman Jakingongo. Oh, madame, il y a papa Pablo Pachimoul. Baronde, dans une initiative, on fait la village pour la première fois dans la ville à Matadi. Alors, moi, Maloba. Et puis, on souhaitait quand même à Nego Nyoso. Baroya Ota, la produit de Baro Awa, le bienvenu. La pesi dinene sombote na komo ya Yesu esika oyo tosali ndenge nazoloba ntango
eza mpona biso nyonso kaka ndenge mesele mare auti koloba oyo aza na baproduit na ye alingi aya kolekisa bandeko alingi azwa tante na ye aza na mwa eloko na ye ya koteka eza esika na biso nyonso bozali bienvenue na village CCO Sister chez Pablo Pachmoul na souhaité bienvenue. Voilà. Alors l'essentiel est... Ma maman est un gros mazan, hein? Ma maman est un gros mazali? Andekwe! Mbote na binwe! Nazoyoka te! Oye sika oye pele sengo! Mbote na binwe bisusu! Biso, babengi biso! Mama ya kinkanda biso. Ngai moko kaka te nakoki koloba awa. Tosa ebeleme talaka tungisa biso me nazongisi nanu mbote mingi ndenge tokutani lisusu. Sikoyo toye ababengisi biso na bana na biso babongisi esika mpona toyokosola mokolo ya lelo. Nazongisi merci mingi ndenge ozoluka bantu ya quartier ifoto ya koloba lisusu mbalo ya mibale vrema esiko ezalaka kosakumuka nzambe sakumuna mbongo oyo bana bazolukisa mpona bakende liboso tolingi te mwana akende oyiba basala boye me malamu oluka obongisa veni ya fami mobimba na bana babonga na biso mpe bamama bino kaka lokobongisa biso bongo mwana ke liboso te ndenge nini nga mama nakobonga ndenge nini papa akobonga yango wana vrema nazongisi masango tozosopa na mabele ya kitanda bana baye kolukisa bazwa oyo tosengi nzambe na ngai nzambi pesa bango oyo ezozanga nzambi bana na biso bakende liboso nzambe oyo nyonso tu bazosenga bazwa bino mpe lokenda lomela bakoko bakenda lomela biso kaka te tozomela bino mpe lomela yango wana tozala mingi te ya kosenga ya kosenga losambo tosambela bokoli nzambe papa totiki espace na maboko na yo ya oyobi nyonso yango totiki nyonso kosalama esamala kombo na Yesu nyonso ya mabe oyo koyaka esprit diabolique oyo koyaka esprit ya freinage ebungaka kombo na Yesu pambola esika oyo na moto abimisi esika oyo na oyo bazokoteka awa nzambe ezala kati na bango desordre ezala te esprit na etambola bien na kombo mosantu amen. Alors merci maman et endroit pour mon cérémonie et salamé en élastique village est béni et pas à Bakoko là et pas à Yemoko le tout puissant. Sincèrement, le pour la bolia qui m'a donné la message d'ensemble, au fond, ils ont pour la qualité de la message d'ensemble. Ça veut dire pas, enfin, de l'opinion, la fixation m'a fait pour la place, pour la lieu de
Pasteur Soyo la salle de Kalola. Ah mais oui, donc allons passer à la comité à vos appels à papa pour la comité à mon pied, tout par là, papa.
Allez,
chose faite. Donc, dès que tu as les 4 qui ouverture, on a besoin de beaucoup de monde dans l'élo, des qui ouverture, il y a CCO, Sista, c'est pas le patrimoine. Vous sentir bien le monde de l'équipe, malgré c'était en retard, mais vous sentir bien le monde de l'équipe. Pas José, moi, il le bamou qui est pour comme déjà ma collègue déjà là pour un événement au Coco le banini pour un organisateur, initiateur surtout il y a village au Lilo Bamako. Moni n'a pas déjà qui ça cause idée il y a aussi la organisation culturelle faut parce que ngana yebi là ba tumususu ba kokango lisute ba meka ba lemba ba tika na bango mais mutu asangisa batu boye ba yemba pona Yesu ba bini batu ba ye ba sepeli déjà les sous peut-être ngana commission nzambe pour la maman Jackie et surtout pour la site oyo à Pable Pati village Pable Patimoun na commission nzambe mingi pour lango bondel nanga za boy ndenge sina matina podium oyo makambo pe mati libela parce que malamu eza moto ya reconnaître kana nzambe libuso c'est-à-dire soko tient nzambe na première position au moment la pe makambo no ekende malamu mais maman Jackie Pable Patimoun ba sepela ki plus ba tiana nzambe libuso ça veut dire nzamba ya nanu nzamba loba nanu nzamba kuma mananu nzamba za nanu centre nyonso parce que soki nzambe akondi awa mutu moko ta roboto lango lisusu et moi je crois que salami awa pamoni ngo mukie mais eza dédicace munene le salami awa na nzambe na yebi ke satana a osimba so eloko moko ati makambo ezali awa et c'est simbi déjà donc merci pour soki to beta kindete ngei bi mamabe mais le quoi to beti to bini nga pe na toki nanga le senge na bini na sentir ouais na bini nanga ça dit pas mal jaki akati makina danger mais na yebi si yo ndena kanisa la kiango soki zala indengo wana maman Jacques na été ngala la ndeni baba potana na mabibi mafuta ba bongsa manini mafuta ngola ba nguma mais merci beaucoup la moni est très cool la binanga bien ada gentil et puis azo sola kitoko ba mela bonde sengeli bazala ou bazala trop mais Jacques ndo tokanga nyimbo na biki nzamba osunga biso to tika na sute et ngai na ola kabino na oya lisusu et Mbalota na roya les asusu deuxième kitoko pour gloire et deuxième maison et vous avez la grande collecte la première na on dit ma question tomate sur la podium pour la deuxième pour la biloko et vanda et on ngisa suko to makasi collecte na regretter mingi de konyo on a profité de la zone internet ba hotel yango bon excusez biso pour la désagrément to pesa ki er vraiment to banda 16h mais boye bikaka mboka na biso bakora na biso musa na biso ezalaka ndengo wana donc la première jour pour la biso ça moi pas c'est pour la réunir makambo avant nzambe apambola bino le quoi pour comprendre biso et na zone dima que to tikate to zakaka village Pable Patimoun elengi makasi makasi ya Jackie pesa la veilloté. Merci beaucoup papa José. Maman Jackie. Merci beaucoup, merci. Oui, je vous en prie. Maman Jackie, le Bamako, donc ils ont événement mon congrès s'appelle Singa. Donc ils ont battu belete basalango. Au créer l'issous emploi moussous dans le fond la village au CCO Sista chez Pable Patimoun. Donc je sais que aux a parmi batu ofo mboka e matisa e sunga mingi pona ba événement boya ko réunir batu ya ko ça ba événement culturel donc c'est pas trop de gens ba penser à nango le temps on penser nango na matadi donc pona biso bomoko ya mboka on est d'accord avec toi donc to sepeli na yo to sepeli na papa Pablo na initiative oyo na ngana tout likambo moko est-ce que ndengo sala na matadi na okoko sala ngo souté ailleurs dans libanda ya matadi Lubumbashi surtout na Kini ba idée na bino comment ba projet à venir pour na village CCO est-ce que soukaka ato d'un point de boyo ça l'égoïste c'est trop matadi à mon peu betiki au besoin de bande ça la bien moi maloba pour na question c'est aussi c'est razan zetambila ba okata tuzokola quand ndengo lobi chez Pable Patimoun village où esuki arate nzamba tia biso ka loboko to continuer nango parce que eza ba idée na biso o ezalaki et loba redi amis biso to kendaki na poto ko sukola ou bien ko zwa bongo ko zonga mboka donc ndenge toza na mboka tozo sala masolo et puis masolo na biso esuka wate et ko matati to kenango ti mukoloka nzamba ko zwa pe malaye
nde masolo na biso esili mais aussi longtemps nzambe apesi biso pema apesi biso makasi toko continuer kaka na masolo na biso tina suka nazalaka koloba na mwana mobali moko na banda ko travailler na ye aza na Suède komona eselio mokolo moko nalalaka na mabele nazo charger conteneur na neige nalobaki ntango nazolala na mabele bato bazomona nga te mais ntango mbuma na ngai ekobota na bandi kobuka bato bakomi koloba n'importe quoi alors ntango yango ekoki nzambe afungoli baporte na ye moto akokanga kozala te tokokontinue kaka ndenge ozoloba wana selon mabongisami na nzambe. Merci, chez Pablo Patimoul, les accords staff, tu es tout bien la Guinée. Donc chez Pablo Patimoul, les a au cours de l'activité non on sort au monde que quoi exposé, tout quoi ou évoluer dans ma taille chez Pablo. Donc ça nous fera du bien au monde à bino qu'on a ébélé entreprise de part et d'autre, boya qu'on investit, boya qu'on travaille le monde à maman Jackie, dans village CC aussi star chez Pablo Patimoul. Bande de Konanga est Suède, bande de Konanga en France, bande de Konanga en grand monde. Na bengi bino dans moi tourne dans ma taille du sobolekis dans village CC haute dans yebara que les mentalité donc faut tirer empreinte tant aux les cas c'est Pablo Patimoul pour toyo donc au monde a bisonné tous au monde andé chez Pablo Patimoul les eaux vibrer les eaux fonctionner donc ça nous fera du bien bo outil bo yepé mata di moi tour bo lesquels biso bo sali a bien net maman Jackie a sali donc une fois de plus un grand merci pour toi papa Pablo pour toi maman Jackie donc nzamba pambola bino ya belé. Donc, beaucoup de matadité, beaucoup de partout na RDC. Moi, il y a pour la journée à Lelo parce que je sais que demain encore, nous serons là pour la continuité. Donc, Lelo, il y a pour la journée à Lelo. Le bananga suka ezaki na bakisa signification ya CCO Sister. CCO Sister est fondé na bana na biso misato. Ezali Chandrine, Choisie, Ormine. Donc, tu juste être dans Bangwa Liboso, c'est Chandrine, c'est Choisie, ou Ormine. Donc, la première lettre, c'est l'abréviation, c'est aussi star. Et puis, Baza Bassi, yango toche bango Baza Basseur. Donc, toche yango CCO Sister. Na CCO Sister, ma solo eza ebele. Toche yango chez Pablo Patimoul, et il y a yé moko papa na bango, yé mutatele misi ma solo. Donc, c'est lui l'initiateur. Deux fois té. Donc, on a zawana kaka pour na kosunga. Na absence na azate nga nazo continuer tozo sa musala nazanga mokote tozana bandeko oyo bazo sunga biso baza pembeni awa soki lelo toboti CCO Sister eza grâce à moi mobali oyo Blaise Mwamba déclarant na biso ye mutabimsela biso ba conteneur et salike na ba bénéfice o tozo na musala oyo azosala et boti lelo village CCO Sister chez Patimoul to suki wana te ndeko na biso Stéphane et to babenga kaye directeur ye azali mwana nanga ye to bandi na ye musika donc to bandi na ye banda premier jour to banda qui va faire oyo nanzela boma to salaki na ye ensemble. Donc, aza directeur nabiso, en absence nabiso, yé mutalandaka asalaka makamnyo soto. Alors, mutayela ki biso idée, ayeli biso marché, il y a CCO Sister, village, CCO Sister, c'est Pablo Patimoul, et ça, moi, mobali à Télémakia. Yeyo, ambassadeur, ye mutaye saki biso abi mama Jackie nazo mona bino na ba conteneur ka na ba conteneur na moni to sala village mutaye ki na kombo ya village eza directeur Stéphane mais muta pesi biso privilège ou bien la kisi biso nzela ya kokutana na mukolo isika oyo ya koluka kosala masolo oyo to sali lelo voilà yeyo ambassadeur tozana ye ensemble donc soko yene sika oyo koluka biso okutana na directeur Stéphane na ambassadeur Bamba bangonde bakosunga yo ata mama Jackie azate kobanga na yo te baza wana na pointe pona koyamba bandeko nyonso pe kopesa bango ba information ba condition na biso ya ko travailler na kati ya village CCO Sister chez Yemei Pablo Patimoul yebela.
donc bino mo bomoni ba numéro na biso so les cas pour nous contacter sister de to bisa bino sister aza complet aswika na ba village te c'est so sister aza pe na esika o ekoko ya bino pour ba répondre na bino de to bisa bino l'autre fois ezwa bino et berger bino bola la wana na passage na bino ya matadi bokoko les capé eza pe kana na biso na kikanda ba numéro na biso so les cas so bo bengi ba numéro wana nde bo za bato ba ko bisa bino esika nini c'est aussi sister ko ya bino pour na ko koyamba dans bon nango na ba prochaines éditions la biso bon na ba bisika ya koyamba bino pona olala donc c'est aussi à complet donc service complet service traiteur eza ba appartement loué ezali ba stand loué ezali mituka côté ka ezali donc tout ce que ya kota donc nyonso ya ko loué pona otambola nango na matadi ezali donc nyon eza service complet donc papa Pablo vraiment félicitations donc dormi tout ezali ba appartement ezali nyonso ezali yango tonga to pesa moi liloba et pas bande kona biso o maman Jackie a présenté biso awa soki moi liloba ezali papa ambassadeur liloba ezali après to ki papa directeur comme maman Jackie azobetla so moi liloba ezali pour la village oyo donc oyebisi ba la poto nini ba bolanda partout dans le monde oyebisi ba nini dans la poto bino so bobo déjà vous êtes ambassadeur de la paix bino tout boyebi donc ba la poto nyonso za mta obunga te au Londres Canada Espagne ozui Finlande ozui Bruxelles donc bino tout boyebi o nyonso zo ngona bamba na milito abi on a venu ambassadeur de la paix donc j'ai efongwami donc neto yamba bidon na ba conteneur to mo yamba bidon l'espace donc ne boza bobo ba que j'ai bino za refongama o so mo ko mi place on la ezali donc mutu ka pe pepele ne peut-être que bino ba la poto to lo li poto et na mo poto tout le monde matin des avis côtières bazo valoriser donc pour les équipements matin de boulir matin de beleng donc matin de beleng sourier voilà bien le village pour nous habitants pour nous très bien bon la chambre na biso appartement où ya mabino bon on des donc pour les capeza au village c'est complet oui biga formé des ala so comme na minute on doit des ala maman bien les normal le so comme yé j'ai il y a des conteneurs pour mettre dans les solos au yé ni ga blower di mana c'est moi financement na de beta quoi donc on a déclaré la biso bangelo au dessous on a déclaré la biso à la droit complet donc meeting ça matin le poto ya na conteneur il y a 100 déclarations de biso le personnel sur le déclaration il y a à ça le prétexte nous c'est mal tout à qui a bini c'est le il y a des bini vous êtes très à l'aise dans tout meeting ça matin il y a la conteneur ya maboko pamba to beto normal donc vous allez vous à l'aise qui j'abonne maman la Joe Junior yo qui alors il y a un conteneur maïwa pour déclarer ça mais à la CC aussi alors ça complet tout ça matin déclarer directeur pour l'événement pour cet événement ça va arriver. Ceux qui vont marcher ici, comme le patron, ça va pour les gens les grands déclarats, les mais pour nous, Congo central, village, c'est la mentalité. L'idée de la montée, on a eu qui dit on a chassé Fikin. On a très que des tas de gens qui ont dit ah on a que l'eau Fikin, on va ça la site Fikin. Mais bien c'est qu'on a qui n'est CCOI. Nga na yiba idée wana Fikin. Nga na mimi yango awa. Na majaka ino kumba village nga mpesi yango. Donc na yiba ki idée wana na Fikin. Donc na kisha seza déjà na Fikin. Skoto nous allons raisonner tout ça on a ba mwanda ba lubumbashi ba bandundu ba mboka ne c'est de potes on connait kisha seza la na Fikin. Parce que c'est ça la Fikin mobimba. Mais on a pas la matadi. Fikin en miniature na matadi. Na matadi yango wana ne. Merci. Déclarant dans le bio, nous sommes à Biso, on va la dire. On a dit qu'il va déclarer à Tambon et Béné. Déclarer à Tambon et Béné. Le bon bazar, il a Biso, on a Bino sur le petit pot de l'équipe. Donc, maman Jackie, on bazar, la déclarant à Bango.
il n'a pas aidé bino donc auto on utilise pas de souci on déclare azali wa ko sunga bino na biloko na bino ko travailler et longo na biso na village c'est écosystème déclare Blaise. Merci maman journaliste. Pour Nanga Eza Baliboso, na Baliboso ya presse internationale parce que les tous le Baboué, Batapoto Mamona, mais il y a de ces gens-là au bazar na Kiliapoto, aux États-Unis surtout na Chicago. On a l'agence affaires des ébélés, Baébinga, à Dubaï, au Pays, Baébinga. Donc, on a un peu partout, à Paris, à Bruxelles, en Espagne, surtout ce qu'on mange qui a vendu. Donc, seul le mange qui va contenir mingi Baébinga. Donc, seul le point de mange qui a vu qui ngaï. Donc, c'est pas en vain. Mange qui a la sous cliente nangati, na kuma maman nanga. Donc, les parents nangai, on va remplacer par ce match qui a timé j'espère qu'il va aller à décider. Le baga est sur ça, Badjika ou Baga en Bango, oui, aux autres compliqués mais ceux qui ont la droite, on a Zalana, papa, c'est tout à l'aise. Ce sociétaire, on se souvient à ce sociétaire. L'agence l'agence complète. Na sala partout donc nous avons aussi moi que nous machine partout à Kenya de la zaga illimité là, mais il faut avoir crédibilité. On a besoin de la crédibilité. Nous, Pablo, donc, c'est toujours ça. Doit dire que il faut d'avoir la même pas la banque. Et les consommations, on a un système à nous, et puis, on a l'inga pour travailler na partout, pour ça pour évoluer la vie. Donc, c'est toujours dommage que ceux qui va commis boyer déjà donc, on a la vie passée pour la non soit boyer. Mais non, qui prend mieux c'est ça. Donc, il faut présenter ensemble à partir de la force. Les lots de Gaza tiennent à place de Bousseau. Ça va bien à Poto, il y a ces gens-là au Baïbi qui travaillent dans la. Je ne peux pas beaucoup parler, mais partout à Ebina, ça serait mieux qu'il y ait le pays de la Mazaki. Mazaki a ça dans la table, il y a son lolo, parce que comment on est, et c'est un investisseur aux investissements. Donc, nous avons investi à d'autres prétendants que l'eau voilà. Chômeur va s'en payer, parce que ça là, donc c'est ça. Par la photo pour nous garantir, pour ça t'a mis qu'il y a pour chama Bokoka. On a retourné là pour se faire comme donc Zaki Bamayel et Batubelo Basana. Merci beaucoup tout le monde qui nous suivait. Je suis à partir de 30 minutes. On a les à suivre à l'obéissance.